Audio Jungle. Audio Jungle. Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission Avis du public, émission de la rapport Nabino et sur un rabino routine d'Abamituna Nabino Nyo, c'est que vous allez avoir pour un acteur politique, vous allez vraiment disponible et censé répondre à Mituna Nabino Nyo. Émission où vous avez une émission Nabino, mini moi et son parce que tous les combats, tous les messages. Chaque jour, chaque minute, questionnaire, nabino, suggestion est tellement ébélé. Merci infiniment à l'équipe technique Mobimba et Congo Live. Et j'en profite pour souhaiter meilleurs vœux à abonner sur Congo Live. Tozo benga lelo 42 bosangaki CG secrétaire général il y a cité il y a parti cher il y a mon amboka Martin Fayulu o akozala wana vraiment disposé pour nous répondre à mituna na bino nyonso o bo tunaki bo tindaki na ba message o bo bengaki bo tindaki toza ngo vraiment nyonso a to bomaki ngo pour na kozwa CG secrétaire général il y a cité parti il y a mon amboka Martin Fayulu o akozala vraiment wana pour nous répondre à mituna na bino nyonso CG kitoko de vos le professeur de vos. Allô? Oui, Graciela. Oui, professeur Devos Kitoko, CGB en direct de Congo Live. Ok, merci beaucoup. En direct de l'émission Avis du public, je crois que l'émission sera en bilingue pour nous permettre d'internet la compréhension facile. Et l'émission Avis du public, émission Oyo Balimbo Kaba, Tinda Kaba, question à Bango vraiment nyonso, Bapona qui était CG de Boss qui toka Zalawana pour nous répondre à tout nyonso. Ok. Madame Maman Graciela, Nazali disponible pour la copesse piano, la mituna ya bande nyonso, ya poto na ya Congo na biso Kinshasa na ba province. Motuna ya liboso vraiment eutaki na mboka ya Paris ya Pandeko moko atuniete alobi lelo oyo remise et reprise de salami na ancien coordinateur Jean-Pierre Mbemba o abimi atiki vraiment bato wana pesi yango na mwana mboka Mozito. Pona ya tuniete lelo oyo mwana mboka kokende vraiment ko bakasu inane na boloko suite au avenir politique vraiment ya lamuka. Lobi kuna tozalaki na ndeko Moïse Katumbi coordonnateur asali 3 mois apesi kiti na biso ya coordination la muka na ndeko na biso président Jean-Pierre Bemba. Lelo Jean-Pierre Bemba apesi ebonga na Fumumpa Dolphe Musitu. La muka avenir nango esali malamu. Mutu ami kostate ezala ba leader ya la muka namba moko ami kosi akanisi que ye ndekolo la muka abimi ayaba que a promettre carrière politique nae. Donc la muka unité ya la muka est très important parce que peuple polé a espoir naina. Voilà pourquoi de l'eau maman Graciela la muka est commis état d'esprit la carte de population. Moni bino moko ma pression ni Jean-Pierre Bemba a suivi la média na tout ma pression ni na suivi erba to ba teliye makambo balobi alingi lisusu kosala remise de reprise ye moko comprendre que elo azalaki na mona maboko elo kobana eza peut-être la valeur oyo ya petite. Donc yango wana biso
pour continuer dans l'unité de la Mboka Bitumba na biso. Pour yebeli ata na niveau ya présidence, chaque fois qu'il y a changement, il y a président na Mboka, mutu nyonso yaka na vision na ye, na philosophie na ya combat. Adolphe Muzitu Lobi apesaki orientation politique na ye, alobi mandat na ye pour moi atiango sous les signes, sous les labels combat ya vérité des urnes, atiango sous les labels ya combat ya ko défendre population sur le terrain. Donc biso bana ya SID tout ça après ya ko accompagner Adolphe Muzitu sur le terrain. Boyi la muka ya ba bureau, boyi la muka ya ba réunion na poto. Sikoyo toyebisi Adolphe Muzitu tolingi la muka ya Matadi Mayo, la muka ya Mokali, la muka ya Kinga, la muka ya Kasumbalesa, Uvira, Songo, partout, tout le Congo entier, la muka doit agir pour que fraudeur oyo bavandi na makasi na kiti ya bukonzi oba congolais baponaki mwana mboka Martin Fayulu ba fraudeur wana ba tricheur wana ba miibi wana ya victoire du peuple ne faut pas aller la campagne tranquillement pour que bazwa bosana babanda kukanisa situation to traverser za malamu yango wana to continuer bitumba bana biso bazana prison mingi Mike Mukebai. Babo comprendre te mambu la vraiment qui m'a cassé yango zo sala moi perturbation na ba raison na biso vraiment toujours tozoko bakaka na CG de boss kitoko bomoni vraiment. Oui, allô CG de boss kitoko tozoko bakaka na CG de boss kitoko bomoni vraiment mbula ebeti makasi depuis tongo tozoko bakaka ti na ngonga oyo mbula ezobeta makasi yango ezali vraiment ko perturber mwa ngonga mokie me na bandi tabandaki vraiment ko expliquer clairement na ba question o bino botindaki bomoni ndenge ya bandaki vraiment ko éclaircir na ko yanola bino vraiment tozoko. Oui, allô CG de boss kitoko motuna mususu ezali boye na dossier ya Mike Mukebai ndeko moko atunya alobi ete ayokaki ke Mike Mukebai empoisonné. Est-ce que eza ya solo? Maman ngai na kwa filmer dès que Mike Mukebai empoisonné. Mike Mukebai a sauvé la santé na ye malamu et même avant akota na boloko ba betaka ye na marche to salaka ba betaka ye ba tie ba gaz abanda ko beta donc azama mais soki ba lobi azana poisson donc il faut que ba médecin passe à l'examen ba vérifier parce que yebi ke mboka na biso rumeur suka ka ko se confirmer to boyi ko perdre ye parce que asa utile asa nécessaire na mboka na biso parce que amo na courage o yimi a dénoncer yo o détourner a dénoncer yo o viol à l'état dénoncer yango wa no modi ba ni pana yena bolo commettre ko ta makasi to continuer ko sala makasi to sala retour ya commandant du peuple Fayulu Madini ko tarana to na bande ko musuya ba muka basa pour que organiser ba grande manifestation ya envergure. Merci vraiment CG de votre kitoko le professeur Motuna Mususu et Outa qui vraiment na kata mboka ya Norvège de comment ratina le bila muka bomanda qui vraiment bozala qui vraiment ebelé les lots tomoni mingi vraiment batika ki batiki komba wana les lots susu mwana mboka Jean-Pierre Mbemba tomo so ozonga le supo na ko subir le sous une année la muka kotika la kaka ya mwana mboka Mozito na mwana mboka Martin Fayulu. Maman, mon soutien, c'est bon, la philosophie, azala na
combat na ye nde lingi mwana mboka Martin mwana mboka Jean-Pierre Bemba na mwana mboka Moïse Katumbi bazalaki na philosophie na bango awa Muzito za philosophie mususu tokolanda ye denga kopesa biso ba instruction déjà na sepelaki parce que mukolo azwi ebonga ya lamuka en présence ya Jean-Pierre Bemba alobi na ba journaliste que ye azwi titre ya lamuka pour que tous à la sur terrain azwi titre ya lamuka pour que tout choix ya peuple congolais est respecté donc apesi ki déjà temps na ye na remise de prise eloko na kosenga bandeko bazwaki ebonga avant ye bakomprendre ke mutu na mutu azalaka na ntango na ye oyo ezali ntango ya Fumumpa Adolphe Muzitu tolanda mpe makanisi na ye totala ndenge nini akobundala akokonduire biso topesa ye poa totia ye maboko biso toza bana ya terrain biso toza bato ya terrain ya baaction toza bato ya babiro te ya kovandaka na babiro kosalakasaka bareunion non toza besoin communion na peuple abana madidi bamadili jamais avanda na biro Martin Fayulu aza mobali ya terrain yango tolinga terrain toningisa bato basentir ke biso bakongolais toza bazoba te ya moto ake koyiba biloko na ye ayeli biso komi koyembela moyibi alors c'est pas normal ça donc wana kanda moko terrible tolekisi 6 mois ya pongi lelo tolobi tolamuka ya solo tozwa alire mosusu na bitumba na biso mwana mboka lobi mwana mboka moko atunya lobi kozala lolenge moko te tozalaki tomonaki ekambamaki na Moïse Katumbi vraiment ya grave na kati ya ville ya Kinshasa tomonaki yango te tomonaki na mwana mboka Jean-Pierre Bemba o vraiment alobi atambolaki na diplomatie moko oyo ye moko kaka yebi na bino bakambi nyonso ya lamuka ekozala lolenge moko te na mwana mboka Mozito Mozito aza homme du terrain mama na ngai oyebi bandeko bakonzi oyo bazwaki ebonga avant erreur basalaki eza erreur nini erreur basalaki balingaki bakontourne vérité ekozala vérité ekotikala vérité bandele ya mokili ti na suka mokili vérité bapolisaka yango te bachangeaka yango te bamagraciela tala tokei na élection Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, bango nyonso bayebi ke molongi ya élection wana oyo ba peuple ba président Martin Fayulu. Comme ko contourner boluka ba terme opposition républicaine ya peuple tout ça pour éviter ya ko reconnaître victoire ya mundo oyo bo tsaki baboko. Yango moni lalisi eloko la pongi. Balingi basala Félix Tshisekedi soki nini balakisa soki nini balakisa faut pas changer la vérité. La vérité est que le président élu, le peuple congolais, comme on a dit, Martin Fayulu Madidi, le commandant du peuple. Le reste là, on va nommer Kabila. Nandenga lingala ki que ce qui a nommé moto ya lingi akobotola e bandako te akobotola e mabela sombi akobo mobimba te bambongo atondisi na babanke partout donc il est actionnaire en tout et pour tout et c'est Kabila et moi tolobi mais ça peut pas se passer comme ça et toyebisi bandeko lelo tozana Fumumpa 3 mois tokozala na Madidi 3 mois 6 mois wana faut topesa la muka vision mususu elongi mususu et que restituer confiance oyo peuple alingati alongola na lamuka ezonga pour que lamuka ezala la véritable plateforme ya combat congolais bazala respecté c'est des bases qui te remontent dans monsieur ezali ete lamuka balider ya lamuka vraiment bazete na okabana te moyimbo kamora tu kobanda mokolo oyo tobamonaki mwana mboka Francis Kalomba azongaki vraiment na kati ya mboka Kinshasa tozomona ye te na baaktivité ya lamuka tozomona po moko te ya Moïse Katumbi na mboka Francis Kalomba. Voilà, donc il faut bandeko baboye lamuka ezali plateforme ya ba leader et sa plateforme ya ba parti
plateforme ya ba individu la muka eza plateforme ya ba leader na biso ba leader wana baza trois ngai soki omona ka ngai kuna na la muka c'est parce que leader oyo ya ngai a désigné ka ngai que yo kende o représenter ngai yo kende na structure boye parce que yo professeur kitoko na moni kozala mayele o ko défendre ngai jusque na suka kende yango bomona ka mona ka ngai parce que mukonsinanga atinda ka ngai ya mibale tozala ba structure provinciale ngana za coordonnateur adjoint ya lamuka na ville Kinshasa yango tomona naka mais Moïse Katumbi ye atindi bato na ye mosusu atindi Francis Kalombo te donc Francis Kalombo akamikendela ye moko ndenge nini donc Moïse Katumbi ya liboso tokendaki atindaki ndeko Sheribe Okende to travailler na ye jusqu'à la suka wanda koyoka ye mais lelo ye moko a changé atindi honorable Christian Mwando yango to travailler na honorable Christian Mwando na honorable Boris to travailler na bango aba délégué na ye donc biso makambo ya Francis Kalombo Olivier Kamitatu tel wana tani biso te biso tozo travailler na bantu oyo leader azo tinda na ba structure na biso la muka voilà réponse na précision na compesa na niveau wana Francis Kalombo moi na mboka c'est mon frère à moi donc aza calme pa na ye azo continuer ko sala musala na bana badale na bana bumbu sur terrain na cadre ya mouvement na bango ensemble pour le changement na cadre ya mukonsina ye moi na mboka président Moïse Katumbi azo travailler bon kotala bon, ça dépend de lui soutien lingata malibanda kokende soutien lui que comme il a compte na quantité je n'ai pas de macarons à kokende te etali mais ça membre il y a ensemble pour le changement à sa membre ya la muka te membre à la muka comme on a eu Moïse Katumbi na kana mandat ya la muka en tant que leader motuna mususu CG Evas kitoko motuna mususu eutaki vraiment na mboka musika mboka Canada molandi moko moyimboka moko atuni alobi alandaki vraiment interview ya CG Justin Kabuya na kati ya radio ya Top Congo alandaki interview na ye bapozaki bakestion ebele mais bapozaki question moko na kati ya coalition Cash FCC oyo akondaki alobaki ete mpona banguna bato balingaka vraiment coalition wana te existence na wana te bayebi te eloko nini le pire vraiment ya grave oyo population congolaise motuna ya ndeko wana ezalaki ete alobi lamuka mpo azalaka contre coalition wana Cash FCC lelo oyo Augustin Kabuya alobi bato baza contre coalition wana bayebi te pire oyo to eloko nini ekomela population congolaise mama oyebi kombo wana otangi ya mwana wana nalingaka koloba kombo wana te nalingaka mpe korepondre na yokanano mama mwana wana nayebi ye no nayebi ye makambo azoloba nazomituna ere mosusu soki il faut bamema ye na CNPP batala mutu soki eza normal te je peux pas répondre à un homme comme ça biso bana ya SID tozali na parti politique oyo ezo défendre ba valeur parmi ba valeur il y a l'honnêteté il y a l'amour nous avons beaucoup de valeurs qu'il faudrait défendre la liberté et ce que nous avons il y a aussi que vous êtes dans un pays où il y a la justice faut que ça me quoi et il y a aussi le respect mutuel amutu sotaka kafongoli monoko na yaka kofinga kabatu afongoli monoko kofinga kabatu siko ngai soki na bandi okende kosala banalize akomanga na bawana na koma neti mutu azo sokola maki amutakala azaye moko batu bamona yete mais mutu moko aliboma aye azuye bilamba bandi kotima olie ya swa maîtrise abibi mutakala bandi kolanda mutu aliboma mais mutu aliboma ana bilamba yo za normal ozana bilamba te siko bato bakomona yo bakokanisa ke yo amutakala nde ezali boma ya bilamba wana ya liboma azokipa na bilamba na yo ye sikoyo nde normal tu vois c'est un peu ça qui se passe donc mwana wana nalingaka ko intervenir na maloba na ye te
bino ba journaliste vous s'occuper na ye na maloba na ye na ma conception na ye ya vie mais ezaka mawa mingi ya komona ke ndeko wana tozalaki na ye na Etienne Tshisekedi papa tozalaki na Etienne Tshisekedi Martin Fayulu soki akomi batindi ye akende kosombela Martin Fayulu sucre donc azalaki bana oyo papa banda kotinda pour ke baservir Martin Fayulu lelo akomi kofinga Martin Fayulu ata yo moko tala kaka niveau wana donc limbisanga ye na boyi korepondre na biloko ya mwana wana tozokoba kaka na CGE devant kitoko te devant kitoko motuna mosusu mwana mboka moko atuni alobi ete lelo oyo vraiment na kati ya mboka Congo central bazongisi sous siège na gouvernement azalaki vraiment epa mosusu tomonaki vraiment arépondre siège na ye est-ce que eza façon moko te ya kosalir l'état congolais ya mboka na biso mama wana eza fièvre wana ozomona wana tobengaka yango fièvre na mot de tête mais microbe nde il faut botuna microbe eza wapi microbe eza Kabila afabrikaki baresultat pour que baresultat fabriqué epesa oyo bino bozomona wana na fièvre babiloko wana nazomona yango tobengaka yango passe-temps ekolekisa ata pamba eza même distraction ben les fonds ya mabe ezoleka na mboka na biso eza bamajorité fabriquée oyo na élection provinciale élection nationale jusqu'à la présidence congolais akeli kovoter après vote Kabila na bato na ye azwi babulletin wana abwakisi yango abandi konome bato partout conséquence yango wana baassemblée provinciale banomination wana okomi kobunda bango bana bango parce que bazoreflete choix ya peuple te bayebi eloko bayaki kosala te yango ozomona oyo lelo azwi mwasi akei kolala na mwasi mosusu azofilme ye ate na réseaux sociaux oyo asali boye mama tobengaka yango bafièvre distraction biso na eside la ligne rouge oyo biso tokotraverse te la ligne rouge ya système ya Kabila ezofonctionner na bamajorité fabriquée wana tout ce qui se passe dans le bas Congo ça a été fabriqué à Kinshasa ici ça a été fabriqué à Kinshasa ici là-bas ce ne sont que des conséquences donc au lieu ya kobanda kobunda o atu asali boye mutu oyo il faut to neutraliser azala na place na ye eza Kabila faut atika mboka na biso tout ce qui se passe c'est lui qui est à l'origine là-bas parce qu'il veut tout contrôler il veut tout contrôler fabriquer ma majorité à fabriquer banini tout ça et quand ça ne se passe pas ndenge ya lingi à monter yoku et puis les innocents sont en train de s'entretuer maman biso toza lisusu na distraction te toyebi adversaire na biso ezali Kabila ba Félix wana elilingi ya pamba abana musala na ye akotambula akozimbana amwana musala na biso alobi na biso eloko moko te nous avons l'adversaire son nom c'est Joseph Kabila et son système et nous allons continuer à le combattre le peuple vaincra. Motuna musu veme utaki na kati ya mboka ya Dubai ndeko moko atuni alobi lelo oyo mwana mboka Martin Fayulu alobi ete aza opposant ya Félix Antoine Tshisekedi te aza opposant Félix Tshisekedi Tshilombo te ya président aza opposant na été aza pe ko combattre été yaza wana pona ko combattre système ya esclavagisme mais entre temps alobaka toujours que pouvoir on ezala ki ya ye asala cotage mabe Badjaï Karawan la poste, donc une fois réclamera toujours vérité des urnes. Mais les lots au moins en boca Martin Fayulu Azolo Baïté, président Félix Tshisekedi Tshilombo, Aza opposant a été. Maman, oyebi eloko bande ko baso comprendre c'est que Tshilombo ba pesa ye kiti e ba pesa ye bukonzité. Soyo yo combattre mutu afandi na kiti alors que mutu asana bukonza na pouvoir za mutu mususu. C'est ça
ça notre problème. Comment vous allez combattre une silhouette, une ligne ya pamba? Donc combattre les silhouettes, mais otika mutu donc les Zolanda silhouette. Ça ne sert à rien. On a des lignes alors que aza opposant ya mwana musala ya Kabila te. Martin Fayulu azali opposant ya muntu Kabila nomaki te. Martin Fayulu azobundisa Kabila nde azali à la base ya mabenyo sezoleka na mboka oyo. Félix bato balobi biso il faut tozala na nsima na ye pour que tobenga na Kabila. Mama bazalaka na nsima ya pouvoir soki ovandi otelemi na nsima ya kiti ere bakotindika mutu na kiti ake kokweya akweyili yo na nzoto bokweyi bino nyonso. Alors c'est comme ça notre philosophie. Biso Félix aza eloko te, asala nyonso alingi, atambula ndenge alingi. Toyebi ke pouvoir exécutif gouvernement 43 ministres ya Kabila sur les 64 43 ya Kabila. Il a les finances, Kabila dans la finance, aza na armée, aza na justice. Mais il a tout. Alors, ok, il y a un parlement, Kabila dans l'Assemblée nationale, aza na Sénat. Ok, il y a un gouverneur. Sur 26 gouverneurs, Kabila dans 24. Mais, et nous, Félix a dans le pouvoir. Dans le pouvoir, nini? Na éviter ce qui science politique au total du sakato changeant, on va éviter ce pouvoir. Voilà, maman. Il y a un Sotolobi, Félix a joué ordonnance, a nommé Kyungu Wakumwanza, Nambel Yuma, président du conseil d'administration, SNCC, Nage Kabila Boy. Est-ce que appliquer ordonnance wana? Appliquer vote? Qui est là? A comment négocier? Mukoloni noyoka Mobutu a négocier. Na pasafu pour que appliquer ordonnance na ye. Mukoloni yo yoka Laurent Désiré Kabila. Alandi Mobutu na Maroc na malade azalaki na ngoke a négocier application ordonnance na ye. Kaka Chilombo na négocier na Kabila azali sous na pouvoir te. Est-ce que c'est pas normal? Yango wana Sotolobi Monsieur Antoine Chilombo azali na pouvoir te. Mutu azali na pouvoir za Kabila. Ce qui ont lundi proposition à sortir de crise, Martin Fayulu a proposé à lobby, il faut que Alliance Wana, FCC cash existait et il y a le FCC. FCC a continué. Maman, mais INC, INC, donc, il y a banda création. Il est là. Donc, dès que la présidence soit là, Moussala Naye, il va contrôler ce qui Chilombo a violé l'accord, dès que signé Tite. Donc, c'est un surveillant, c'est une sentinelle. Il y a Kabila auprès de Chilombo. Donc, même tout d'abord, il y a un plan de sortie de crise na bisotolobi. Batouana, basimba fabriquer ma majorité na bango. Basimba sali biloko na bango wana. Biloko wana etikala. Pendant 18 mois, mais la muka azwa institution au bisoto proposé au conseil national pour les réformes institutionnelles. Tout ça la réforme. Les réformes elle est dans le parlement, elle est dans le gouvernement. Il faut un consensus national pour que la force sociale, la force politique significative, tout ça na FCC, na bango ya cash. Na biso bato ala muka,
toponi ba expert tout ça la réforme tout changer CENI tout changer cour constitutionnel tout changer appareil judiciaire tout la makambo na biso ya ba service de sécurité soki tosilisi mosala wana toconvoke ba élection anticipée tout le monde candidat tosongela deux tours un tour wana Kabila tiaka ngana kubanga tosongela deux tours Fayulu kusana candidat Moïse Katumbi candidat Bemba candidat Chilombo candidat c'est pas sûr Chadala kusana sous candidat tokende que le meilleur gagne parce que le peuple congolais a voté qui au moins il respecte choix na ye. Alors comme il faut reconnaître victoire ya Chilombo alors tout ça va réforme parce que eloko bomi biso ezaba biloko na émission c'est ni cour constitutionnelle ezaba biloko Kabila tia comme maboko na ye pour maîtriser les choses. À ce moment-là, tu peux faire des signes dans le toujours le cas. Mais pour la vie, tu ne jamais opposer à Chilombo parce que Chilombo a le pouvoir de. Merci beaucoup, mon amboka, le professeur Devos Kitoko, Dromi, mon asuka ya émission na biso, avis du public. Mais là qui va essayer mingi, ya ko répondre à mituna, ya ba yimboka nyonso batinda ki à travers Congo Live. Ok, merci maman Graciela. Na PSP, merci mingi na bande ko nyonso na mituna na bango. Donc soki mituna mususu ezali ba yekisa biso tokozala prêt to répondre. Mais pas dans la confiance na commandant du peuple Martin Fayulu. Azali boso à côté kate. Soki batu bateka ba victoire na bango na mokili bazali oh il y a peuple congolais ekotika la koteka ma jamais victoire wana to continuer kobunda jusqu'à ce que tu appliquer article 5 de la constitution et lobby que souveraineté et le peuple congolais yenda pesa ka pouvoir Kabila te. Merci beaucoup CG le professeur Devos Kitoko na banzi ete tokobenga omba la sima pour répondre à mituna ba imboka nyonso. Merci beaucoup, maman. Merci. Nous voici arrivés à la fin de votre émission Avis du public. Nabandi était Mitouan Nabino Bomezala Kiwana, acteur politicien nous opona Kizala Kibelobia, le secrétaire général il y a parti SID, parti cher Yamon Amboka, Martin Fayulu, Ozaki Remoana Bokenda répond à Mitouno Nabino Nyoso. Émission Avis du public, et émission Nabino, bah Obozo la Nabiso, Ozara pour ça tout na motuna, peut-être aux la possibilité à Kozoa. Acteur politique wanate ya kubenga peut-être poser question wanate Congo Live TV et les mona basali na ye o tozali tozara toujours wana service na bino peuple tozali wana comment tinda question na yo comment to benga lolenge mo tosali na bande ko nyonso batindaki ba mituna na bango yo pe ko baka lokola baninga comment vraiment to benga acteur politique wana bazara toujours disponible à répondre à mituna na bino nyonso to vraiment na suka ya émission na bino avis du public. Merci infiniment à l'équipe technique de Congo Live. Quant à moi, je vous dis restez branchés en composant www Congo Live TV. Abonnez-vous massivement et meilleurs vœux à tous les abonnés de Congo Live. Merci, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.